Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Tonton Turbo, l'évangéliste de Dieu, homme de Dieu et surtout un serviteur de Dieu, Bandeko Balobi. Soki moninga bali sepela, esalaka kitoko wapi komona ke musala nzambi a bali kandenge ezalaka abali na ye aboyi na ye kwansente alobi te tika na bala nakende penza na toke na ndako kandenge ezalaka na tie mwa prédote nanga na tie mwa dot nanga na bali mwasi penza ya rêve nanga mwasi penza ya ndoto nanga kandenge ezalaka. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino tonton Turbo. Na meme libino tonton Turbo bande konanga tonton Turbo aza comédienne na biso ya tongo makasi. Ajouaka pe kitoko, asenkarnaka pe na barole na ye kitoko wapi. Soki penza akoti penza na role na ye, en tout cas ajouaka kitoko. Wana tolo bango, tondimela ye. Et puis eloko esepelisaka nga mingi pa ya tonton Turbo, eza que ba role na ye nyonso alakisaka toujours identité na ye. Il y a de ces personnes bandimaka na bango ba role nyonso. Au mona kaka role nyonso to ba kopesa ko jouer na ye parce que ça na posa mbongo. Mais avec tonton Turbo, ce n'est pas le cas. Ye penza ba role oya sepelaka na ba role nyonso azalaka ka mundimi, azalaka musala nzambi. Aondima teke na role moko boye a jouer azala mwasi to ndenge nini aboyaka na yete. Bande konanga libala nde libala. Ya lelo penza toye kobetela masolo pona libala. Yango penza toyeli lelo toye na makambo mususu te mais toye pona makambo ya libala. Siko avant tokota na mwa makambo na biso ya libala ya tonton Turbo ya lilo. En tout cas na kolingana nous na sensibiliser batu oyo nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya bana nzambi, chaîne moko ya batoli pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez en tout cas et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga lelo dimanche tozwa bakiti toyebi ke ebele ya batu lelo basalaki te ebele pe basalaki. Soki ozana ya kolemba zwa kiti na yo vanda tia mwa mai pembeni ebele batu balobi ka keno mai ya malili nde likambo yango ezo sala kitoko. Tia mwa mai na yo ya malili pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya tokos makasi. Bandeko nini ezoleka na libala ya tonton Turbo. Tomoni batu bazolela awa kandenge bomona. Tonton Turbo aosala mariage na ye dikuka boye toye komona mbala moko. Ba emoji na biso ezolela nini ezoleka. Communauté na biso toyela kaka communauté. Bandeko soki moninga bali to sepelaka. Dans la vie, surtout dans la société na biso, il y a de ces personnes, ata soki osali makambo na yo ya bien, bakoyaka ko critiquer. Ata soki osali ya mabe ndenge nini bakoyaka ko critiquer, je ne sais pas. Batu basala lisusu nini? To batu basala lisusu makambo te.
Bande konanga avant mariage o ya tonton Turbo. Banungu ebimaki ke non tonton Turbo azana bana 14. Batu basalela tonton Turbo ba émission tango kaka yena mwasi na ye oyo babimaki mwa public kandenge ezalaka ba engagement na bango ezalaki public bandeko banungu eyaki pas possible que non dengeza boye tonton Turbo azalaka déjà na bana 14 oya si abota ebele ya batu baya kofinga ye que non aza mobali moko aza irresponsable aza mobali moko azo batama na kombo nzambe donc babiloba ezalaki nango ebele ezalaki penza ebele tant de personnes balingaki kaka baya ko saluer réputation na ye siko lelo mariage na ye to komona lisusu bato mosusu que non azalaka na basi tonton Turbo azalaka na basi ebele yango abandaki ko batama alingaki bato baye ba préparation ya libala na ye te alingaki kaka surprendre bato yango bomona ta ba photo ya ba image bien ebimi te ndeko nanga communauté na biso pourquoi tozala bongo. C'est connu de tout le monde que non les mariages mutu nyonso surtout à bombakango biso nyonso tango to balaki c'était toujours comme ça mundele nde mutu abombaka na ye makambo na ye te mundele emata ye kita makambo na ye nyonso réseau mobimba réseaux sociaux ekoyebango quartier mobimba ekoyebango mundele azalaka ta soki azaka na zemi ya 1 mois bandeko zemi ka ya 1 mois to ya ba semaine ba yebisika na hôpital que non comme tu es là tu es enceinte. Je vous dis la famille avec mundele en tout cas ekozala esengo moko mutu nyonso tu na entourage na ya koyeba mutu nyonso tu na quartier koyeba mutu nyonso tu na musala koyeba mais communauté na biso tobombaka pourquoi parce que depuis bakoko babitumba o elandaka biso yango esalaka ke makambo mususu tobombaka bato ebele basala ba mariage bandeko nanga ebele ya bato ata na ba famille tomonaka bomona boye mariage peut-être bakoya kopesa bino invitation une semaine avant mariage de baye kopesa bino invitation il y a même de ces personnes oyo basala comme on est dans 4 jours de mariage aye atikeli yo invitation ebele basala bongo kotala bitumba. Je sais que entourage na ye to ba onyoso ba participer ki na mariage na ye en tout cas bandeko nanga bazweki ba invitation bien avant. Et puis eloko mosusu bandeko tomona ba mariage ya batatine coquette awa est-ce que bayaki koyemba ngo kenga na osala mariage na mwa boye te tomona ki déjà ba invitation ekomaki ko circuler une semaine avant mariage à tantine coquette et puis ezaka batu ba comédienne oyo bayaki ko afficher ba invitation oyo ba pesaki bango jour à mariage à tantine coquette ne ba afficher ki yango une semaine avant. Il y a de ces personnes là 3 jours avant mariage yango toyebaki que non le samedi c'est le mariage de tantine coquette. À l'exemple de Sylvie et Seka à qui nous saluons en passant future maman yekutu biso nyonso to sutukaki to monika ba photo ba ekotindela biso ba vidéo le même jour à mariage au sala mariage nde to ekozwa ba vidéo to ekozwa ba photo na ye kandenge zalaka donc mutu nyonso to mariage na ye abombaka. Tonton Turbo aza mutu liboso te tonton Turbo aza mutu liboso te bandeko nanga na minute oyo en tout cas totika nanu ba critique pembeni na minute oyo to se concentrer to pesa ye ba félicitations et pourquoi pas encourager ye. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ya komona un chrétien à côté surtout na makambo ba film. Il se donne donc le courage là de dire que non, ba rôle mosusu, je ne peux pas jouer. Ba rôle nanga ezala surtout focalisé na makambo nzambe. Ils a sacrifice monene parce que ezana ba rôle mosusu mona boy peut-être ba proposer ye rôle wana ezana mbongo ebele. Mais ya boy alobi que non je suis un chrétien. Donc rôle nyonso na ko jouer et loko nyonso ko leka pa nanga il faut elakisa ke naza musala nzambe. Donc ezalaka mwa bongo la famille. Alors tonton Turbo aza mutu moko oyo tokoki koya lelo to encourager ye to soutenir payer to beteli pe maboko na système kaka ya bien. C'est comme ça. Tous à la batute que non tellement to mesana na biso critique.
na muto asali makambo bien ole to ya to beti maboko met biso to ye to ya ko finga to ya ko rappeler ye ba passé na ye eza na sens te bande konanga mutu nyonso to azaka na ba passé eza ya ba mosusu to yiba kango parce to yeba kango te parce que bazalaka na public te ba vie na bango eza caché yango moyen to ye bango eza te mais tango batu ba okota na monde ya ba social media ba réseaux sociaux omona ke ba makambo na bango ba vie na bango pe ekozala exposé donc ezalaka bongo mutu nyonso tout dans la vie azalaka na mois passé na ye ba passé mosusu ezalaka ya bien ba passé mosusu pe ezalaka ya mabe mais eza te ke soki passé na yo eza mabe mais soki aussi obongisi na yo présent na yo problème ezalaka te donc eza moi bongo la famille bande konanga lelo dimanche lobby lundi rentrée scolaire surtout na batu onyo surtout bazana Congo RDC na biso lobby de rentrée scolaire ba maman c'est vrai toyebike il y a des mamans il y a des papas oyo bazaki na ba moyen te ya kosombela bana na bango ba uniforme sika ba sapato sika voire même ba sac ya sika siko lobby rentrée scolaire komi bomate maman komi bomate papa bongisa kaka oyo bozala kanango kaka o bana na bino ba utilisaki l'année passée bongisa ngo kaka sokola yango pe kitoko bot pesa bana na pokwa boye kila chaque mwana azala déjà na bakaye na ye azala déjà na babik na ye na sac na ye donc ma camion sont déjà ezala nango ready ezala nango prêt pourvu que tango bana ba olamkana tongo bana bazolamkana tongo allez na esengo nyonso bazokendaka école eza na bana o balilaka omona soki ba parents na bango ba sombelaki bango biloko asikate omona bana bakomi kolela ba parents bozala wana pona ko encourager ka bana et puis bo expliquer ka bana ke ezate ke chaque année ba do lata ka biloko asika ba ninga mosusu pe ba lata ka biloko akala ezala ka bongo donc vie eza bongo mais ceux qui biso ba parents to zui bongo to ko sombela yo bwana bo kitisa mutema mwana et puis bo encourager bana en disant que non tu es très jolie tu apparais très belle donc babiloko moko a bongo et encourager mwana atala uniforme na yo esimbi yo kitoko kandenge zalaka en tout cas esalaka moi kitoko mais soki bozala ba mama moko to ba papa moko na situation ya bongo yebike na sombaki uniforme te na sombaki sac asikate mwana komi ko se plaindre yo pe okomi ko gangela ye esalaka mabe makasi ba mama esalaka pe mabe makasi ba papa nanga donc bo kalmaka moi situation na système kaka ya bien makasi pona bandeko mosusu o basombela bana na bango biloko asika kandenge zalaka en tout cas bandeko nanga bo préparer biloko nyonso tout monaka déjà pa ya mundeli ata soki asombi elamba na ye ya sika na magasin avant la tango atiaka ngo na mai atiaka ngo na mai tandi yango libanda pour que mon pepe sika ekota talaka babilamba place eutaka siko biso tozalaka ta soki osombi elamba ya sika okotia yango na mai te okolata yango ka bongo siko ba parents nanga bobongisaka repasser ata uniforme mwana ta soki osombi aki yango eza na sachet ya sika mais zwa temps ya kobongisa otala est-ce que ba bouton nyonso eza est-ce que jupe ya mwana eza bien osimba ye kitoko pantalon to culotte ya mwana ekosimba ye bien ba sapato balase eza bien eza propre donc ba mwa biloko mike wana botalango ekosunga mingi makasi parce que je l'ai toujours dit que bana oto tindaka na ba école to bana oto mimaka na ba feti ba représentaka nde biso ba parents soki ba moni bana na yo salite ba moni bana na yo bazala impoli directement batu batalaka bino ba parents donc ezalaka moi bongo yango ekozala kitoko encore kitoko mingi tango bo préparaka rentrée scolaire à bana bo vérifiaka surtout ba uniforme ya bana bo se rassuraka que non biloko nyonso eza nango kitoko makasi bandeko nanga ya lelo kaka ya mukie oyo tolingaki to partager na bino mais avant to kata na biso na kolingana nu kopesa bambote nanga
nalingi napesa bambote na nga na ye moko Linda Bukulu depuis Sénégal, napesi bambote na nga na ye moko Risiana depuis quelque part, et pourquoi pas bambote na nga na ye moko Pasika Longi depuis Lubumbashi. Ton noko ya bana kandenge zalaka na benga kaye mingi kaka noko ya bana David di divi na système moko ya bien makasi. Pourquoi pas ye moko mutu suka ya mutu na biso azalaka na Turquie, mutu moko ya tongo makasi, Madame Kiyonga depuis Turquie wana to pesio bambote na système kaka ya bien makasi. En tout cas la famille lelo ezalaki de mariage ya ye moko tonton Turbo. Tonton Turbo mariage na ye kandenge ezalaka ba critique ezalaki nango ebele bato ba critiquer que non azana bana 14 azalaka na basi ebele yango alingaki bato bayebaki azobala lelo, donc ba moi raison ezalaki nango ebele, mais kolanda émission na biso na ebandeli bo comprendre nyonso tu kaka ndenge ezalaka. En tout cas la famille, bye bye, tokomona na lisusu kandenge ezalaka na ba émission na biso. Bobo sana surtout te kotia moi ba j'aime, kotia moi ba commentaire bo sali la biso pe ba partage kaka na système moko ya bien makasi. En tout cas ekosunga biso nde mingi makasi. Eloko toboyaka ezalaka nde mafinga toboy yango na kombo na Yesu. Merci beaucoup la famille, bye et à la prochaine.